papa ya champion Dingwe aza yaya na biso ya liboso. OK. Vous êtes quantième la famille? Naza quatrième. En tout cas, tous les soucis mingi de quoi ya na biso ake. Qui c'est champion Dingwe? Ils allaient à partir à Koko na bino et Mobali. Ndé a tika pouvoir déjà dès son enfance. C'est vrai ça oui le bami? Champion denga zawana makambu nae ewutaki a partir à mboka na biso. Koko nek mwana omwe ndenge ya zalaki ndenge mwana ya za abwaki Edingwe na mai mbala 3 fois mai abwaki ye 3 fois là abwaki ye 3 fois apesi ye pouvoir bon Vipère azalina no mwana kase Edingwe ya botemi na famille ya Edingwe ezaliki mwana kase ya marche longue tezebena marche courte mwana kase Edingwe via Salim abandi makambu Vipère abotami na libota wana Vipère pa koli lokole za makambu pouvoir ya famille ekote pe Vipère na kati ya masolo yango moni Vipère le évolué bimi 2 fois champion de Mwamba mutumoka pour sente na beti bango mabe na 2 saisons voir non d'abord avant ça la recherche utaka na kati ya libota après yo moko siko kwa évoluer oyo na moni zengi na bakse mais pouvoir ya Dingwe za bizozo de ces gars bizozo mais batu oyo basolo bakisa bizozo mais baso pe baleka ya Dingwe. Pourquoi pas bango pe baso baleka ya Dingwe ce que c'est ya kozwazwa wakoloba ki akende koluka na nzela masonge uta na kati ya libota na ye libota na ni mutu sala po azala lelo za ya Dingwe za makambo uta na kati ya famille coiffure oyo c'est peu Vipère olandi kaka ya noko parce que za ya makila ou bien ezaki recommandation il fallait uzala pe kabo ozolekisa identité yango wana ana ni pa ya champion Dingwe naza mwana ntungu wana o wana papa za eza muto zongo ze die mutu musuti die atanani wa atanani so nzungu wana amona makambu naye mais bakati musuba bango ndi fo bazongo parce que bango babanda musala liboso ya die wana eza biso ya famille nzungu wana eza bango te eza ya famille bakoko batika bapesa papa eza ya famille toko ata bayendeni wakozwa nzungu na bakati songa na banga na mona vidi wako statemba zuka nzungu wa papa azwa nzungu wa papa amona oye amona papa kufi makufi to zana papa ninga zana na kolobani papa kotika pouvoir na kimbangu te nande comment on a témoigné a témoigné mais bomona bimisa bakisi abimisa banzungu apesa te aluba a témoigné za motema na mais biloko abimisa te to mona ka bazu biloko batumbi bazu biloko basali boye biloko ebimate yana akenda ko sera repartage sa vie na ye mais biloko ezali biloko batumba te biloko ezali pona eza coutume bakoko mutu musa ko to akisa na tata dienga so azwi nzunga na ke babike mutafamia sima ngapi na za drozo oui yo ndimo zo kisipe uza kachezite uza tena uza place makamu na ngai ndimo mino ko sana oh makambo ezebele papa Valentine ngai mwana suka bedini c'est l'explication o mama pesa ki ponga mwana suka na botama na sima de mama pesa alobaki ke pouvoir wana azwaki pa ya koko oyo azwaki pouvoir wana kuneza net ya famille azwaki pouvoir pa koko aboti ba koko eza net ya famille yango sangisi na mama kamtango zako vuelune na mukira keko to asimbi yango wana na oya bakoko yango wana pe asangisi nyonso mwana ye pa koma kacher bon makamde bangenda kosimba neti nga tata mwasi na yebi te na yebi te ke kokotala samba kolo wana nde ezalaki ye na tata na eta mosusu ayebi ke mwana alandaka makila ya kati azotya tembeke akende kolozwa papa na Maroc kuna po ake kozobaka bakomona oyo ya bango bazonga balanda bakomona oyo ya bango nga mwana edina azoloba bakomona oyo ya bango eza maseki te liwa papa eza maseki te babango bamona maseki mais bele baolanda papa oyo atya mutu makasi pourquoi le vivons oui po tozo bele baolanda po bele baza posa bazwa nini na papa mais bayebi te ke biloko na biso eza ya famille eza bakoko batika eza ya ngando biso ya bato ya mai bakosimba ngando na mokila bakosimba ngando te mwana ngando ya ngando ya jaza ngando oyo azoningazwa pouvoir ya die mitali
Tantôt ba champion kufina ba kisi na ena nzungu. O biloko ezali. Biloko papa ezali to na temple biso na ndako biloko ezali. Temple on jour kota. Na kota te meto kota ngo te meto kota ngo ka yena mwasi na ena eji. Ici mutu mso kota ngo azate. Temple on a sima ndako na chambre. Eza bana kata ndako. Eva na kata ndako. Chambre moko eza unique ma biloko ezala na kati. Non okengela ta okengela te. Tena mwana mama afungoli rideau azobongisa ndako pa soko na pa za bato. Balobaka eza okokosa oza l'esprit okokota la ngote. Oui, oui. Bato babikeko lokwa nga bazali lokwa bazali. Balobaliaka pe basala retour. Tout ne se zana mutu akofungola o mwana kasedingo akacho na nte apasaka ya je. Oui. Biloko ezebele baseke biloko ezebele banzungu ya temple. Est-ce que ce mon pouvoir ya bangala ekipa ya batabandundu? C'est que ceux qui ont muta bandundu pouvoir ya bokoko na bino etikala bokoko na faut tuna bango bino boze ekolo nini? Bino bozo wela makambo ya edingo boza ekolo nini? Hein? Faut tuna nanu bango batu wana lobana mo boza ekolo nini po wela makambo ya batu. Et to sa hote to sa oyo eza kati ya famille po eza makila. Boluka na ba famille na pourquoi bino bokotaka na famille na bango bazaka na makambo te? OK. Botuna na ba famille na bino bo uta bozaka na ba makambo te kaka ya famille dingwe bino se botsongo miseke to sa bino te? Oui, et to sa bino te ata ba tikela mo boza na action ke sala te. Yeke sala kana na famille ya edingo na mona edingwe na mona kasi edingwe ne pouvoir ne ko sala na batutu bazowela na zéro. Baokosaka bino na TV loko te banda loti lobi pouvoir eza awa yo mutu ozoloba pouvoir etika mpona na kobeliso liboma continue kaka o ngai okoyeba pouvoir ole na koinvoke pla okozala kozwa liboma kosakana na pouvoir bokoka bato te nene biloko eza ebele banzungu babiloko ebele baserke banini tu baserpa biloko vraiment oyo tokoluka okozwala kati kino baopesa. Oui, il y a des biso babi mais moi moi soyo Albert chrétienne mais quoi comme mozo bimisawa quelque part auto banque ça bango beaucoup ko pesa na moi makasi. Oui, et toi elle est famille. Oui, toi elle bloque comme ça famille famille. Et famille pour faire ba koko na biso. Est-ce que ba rapper faire ezali li fait le. Oui, to yebi. Faut soyo kufi na biloko wana okende wapi. Wana nzambe moko ayebi so na okelu fele ka normal po dana kufi na so pe na okena nga na lola ezaka yimo muta yebi ma yebi to boite yebi loka kutima bokoko ba famille ba papa na nga uta source uta musika ba kacha ovela obeta ozo cha tembe aza posa zo pouvoir mitali pouvoir eza aidi eza mutu musute eza aidi akufi na mafisi na biloko ezali temple ya biso ezali akenda kimbango akenda komakolela makambo na ye balakisa ese omona babimisi babikeko babiloko banzungu baotumbango omona yango te tata mwa ba cérémonie oyo esalemaki ya kokota di edingo na se ya makolo kolia suki baliani suki ezalaki pouvoir mobimba yango wana te oyo champion apesaki mwana obe ezalaki nano amekaki nano kopesa mwa trati nalingi otunanga motuna wana mama na cérémonie ya makasi mama na pouvoir makasi oyo asala wana ndenge akotisaka abimisa lesu mama na pouvoir yaje kota bomba mihe ya soma lelo lisolo ebetama champion edingo abongo na motema tekomona po juste convection na ye ezalaki na kimbango tomoni asali cérémonie moko ya makasi na die edingo akotisaki na sa makolo alie suki pa alie suki cérémonie wana elobisi mwa bato mo ebele abimisi bikeko abandi obetango bakombo alobi mais toloba intronisation yango na déjà salaki na die edingo jour wana nda pesaki pouvoir na ye apesaki die par na ndo mona cérémonie leka suka koti na sama kolo par na apesaki yango na bato bazoyeba te bazobuleka lokwa ni tikaki bakofungola cercueil bazona cercueil kozwani eloko eza na kati wana ezaka nzoto pamba ya moto ezali na kati esprit makambo nyonso déjà eza ya koinfoke déjà eke na place oyo yango ekisengeli ekende eza bokoko oyebisi biso akendaki kimbango kotika biloko na ye mais aye kosala susu cérémonie na die edingo ndenge nini likambo wana ezocomplike bato mbango akendaki kotika biloko takendaki nde église est-ce que omonaki biloko akendaki kotika na kimbangista balakisaki yo balakisaki eloko est-ce que omona déjà eloko boedingo eketika ngo na nkamba
alobaki na tiki makambo azongisi pouvoir ya famille ezongi na famille bon mwana lokola nga na tiki makambo zwa part na yo yango banda makambo me baloba tiki edingo akende eske kodia ya famille bakenda kotika ngo na église ke kati nde tobundaka boye ezalaka komekana yo na makambo na outi nango na famille na bino nga mpe na makambo na nga euti na famille na nga tomekani sikoyo oyo eleki makasi elongi moninga soki eleki makasi tokoyi soki mpe basacrifice na yo ezalaki ebele te par rapport na nga na rese yo donc avant bunda combat il faut sacrifice pe salim maya makambo moko boye esaka basacrifice te yebi te nde tobunda bo tosaka basacrifice saka basacrifice ya makasi sacrifice humaine oh tika oyisa biso boye champion vipere sacrifice ya bato mpena bongo omoni komata katiere eza blague bato baliaka yo omoni bato ebele na famille na balingaka te ke mwana akoma katiere po soki basengi yo moto okopesa nani opesa nani yango biso basacrifice tozalaka tozwi mbongo tosali baseremoni tobwaki na nzela bato balokota mbongo tosomba baesprit ya bato wana na famille boliaka te bolia nde bato famille mpe kolia te bozo na famille ke engo refese ke ezoliaka na famille fo luka libanda te yo moko so opesi te nde balobi no bongo koriske mpo olekia yango fo kotosa ya makambo ya kisi te mpona niveau ya sacrifice edingo eseke toloba edingo aza likolo kompaka edingo na bakatiaka mike mike oyo te Mama, if love is crazy, love is for me. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemeyebite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la 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 la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina bila metro. Papa mukolo boya takuta kutamsanga. Bisa tani ngaba ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na yepo na kolongola ba tampo ba maman. Ba nduka ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Tula vima. Non non. Yo je mona te. Oh la camotte. Eloko ezanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo produit oteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boyatenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala Awa toza boyatenango Nicole Malonga. Voilà, toujours continuer, toujours dans matanga et pas wapi champion edingwe atiri biso na quartier Anunga tozali na ndeko mama za pembe na biso awa tokoluka toye bazali nani po bandeko bele babengaki biso bazotuna tant de questions. C'est vrai champion edingwe kisi ebandi na bomwana ebandi na famille ebandi na ba recherche na ye moko to nini toza na sœur na ye awa
à se présenter d'abord en fait bonjour Gansem. Bonjour papa. Voilà. Vous allez pas champion Dingwe, se présenter. Et pas champion Dingwe. Aza yaya na biso ya liboso. OK. Vous êtes quatrième la famille. Naza quatrième. OK. Babu takibino combien parce que Babu takibiso tozaki 10. OK. Siko totikali 6. Donc Dingwe akufi totikali 5. OK. Alors la famille Awande bonda ko la champion Dingwe. Koko la naïda qui ndengeni. Est-ce que c'est toujours brutal pour battre monde qui est brutal par rapport à combat ou yeah. Aza brutalité, aza bien. Brutal wana bana yiko sala. Le balère aza ko matana likola ring. Wanda zo sala brutal. Kasi na biso baleki nae. To sala ki na biso penza bien. Alors le bana biso pe na mongongo ya se. Donc bien penza bien. Natikala ko mona tikala ko sala biso brutalité. Azaki grand frère moko donc bana na biso ye mutabana yiko sala ba intervention lem susu mona soko lem susu ba kanga moi asali li intervention en tout cas toza la souci mingi de quoi ya na biso ake abana yiko sunga biso donc abana yiko loba na biso baleki na ngai bolukaka makambu te ngai ya na bino na bana yiko luka makambu te bino pe baleki na nga bolukaka makambu te toza na souci pe makasi na ya na biso Dingwe champion en tout cas ezosala biso passe makasi passe voilà ya tozo senga olobini ya tozo senga na bakonzi ya mboka botika biso te bo soutenir biso penza botika biso te voilà ba sunga bino batika bino te mutu moko yiko zomona te po peut-être mama kelele kota bondela mwana momuke maman lelo elobami ebele ke kisi ya champion Dingwe ezali à partir ya koko na bino ya mobali nde atikaka pouvoir déjà dès son enfance. C'est vrai ça oui elobami to ezala ba recherche ni moko asala ki po kia koma Dingwe na komedi omoni champion ndenga zawana makambu nae ewutaki a partir ya mboka na biso koko nek mwana omoni ndenge yazalaki ndenge mwana yaza abwaki Dingwe na mai mbala 3 fois de rapport ko boki na mai abwaki ye 3 fois là abwaki ye 3 fois apesi ye pouvoir wana ezali pouvoir wana ezali donc ya bakoko na biso koko azalaki nganga féticheur azalaki magicien azalaki nani en fait ba chef coutumier te azalaka nganga te koko aboti papa na biso bake na mboka na mama tango bake na mboka na mama koko amemi ye na mai ake kobwaka ye 3 fois na mai ya wana makambo wana ya koli nango yango koko azalaki chef coutumier azalaki nani toyeba azalaka kaka lemsu chef coutumier ya mboka na bomwana tanga zongi est-ce que ba manifestation ba biloko ngo ezalaki bien ya ko se manifester ka tanga kolinda o la kisapena ke pouvoir na maboko l'air akoli biso mutabana ko yebisa biso mama mama mutabana ko yebisa biso koko na bino makambu ya Dingwe wana ebutaki pa koko na ndenge pe ye moko ndenge azokota na ba maison yango wana biso toyebi pe makambu na ye ebutaki a partir ya mboka. Est-ce que handicap famille te na likambo moko songono pakala peut-être maladie moko baloba Dingwe mutu moko akufa baloba Dingwe est-ce que dérange famille te bakisi nyo surtout ya zaki na pouvoir wana na yoki te lokola ya za champion en tout cas na yoki yango te
nayoki te liwe eza partout moto nyonso akokufa kasi natikali koyoka te edingwe moto abomi edingwe asali boye nayoki yango te obandaki koassiste mpe na bakomba na ye ngai wanda olande mpe na nsima nde bandeko basi mosusu babebisa madesu bafufu na bango tobanga bakobanga wanda kobanga nini na bana kobanga ndenge kotia bato na baserkei kobimisa bato bisopo wana na bana kobanga bakotala bakomba wana te yo oza chrétienne nasambelaka na nema yaka mwana edingwe mosusu ye voilà donc il y a quelque chose chrétienne nous sommes la nema sikatenda ok est-ce que bande côté atolobi bande ko banga ba cercueil wana bande ko banga biloko wana ndinga olia ba tchopo est-ce que ya ba ko ndimate ya zaki muta catholique ok azaki muta catholique alongo na catholique akena kimbangisi toyebi ka wana tena biyo te ete mo mususu bibonga la chrétienne ya ifuna na nzela nzambe otika makambo yo abana yiko ndima so le msolo bina ya kasi azaki na baduti azaki pe na baduti abala ko ndima te anda oboya bakisi ana nga kisi te abala ko ninga te so le bina ya ba ko ninga te ko bana ni timimi to kene na église ok anda oboya ngana kenanga na catholique ngana kenanga na kimbangisi asoba ka bona nzamba zaka moko ndenge bana kolo metelo balelo akufi mu Kristo ndenge yo za la connaissance bon akufi mu atiki bikeko ti alobi ngai edingwe na bongoni motema na tiki bikeko akomosama na kimbangisi akendanga na nkamba mutu nyonso amonaka lege edingwe akendanga na nkamba abi na boyi mabe andimeli nzambe atata Simon Kimbangu. Mais comment va rouler la nzungu lisusu ko mama nzungu batikela die bande ko musuba binzungu fu bango bazo fuiza bongo wana papa na ko yeba te o bazo wela nzungu wana ayoki amote so kaza na nzungu eza na ye moko edingo ya die na ko yeba te mais s'il faut ba pesa die to ba pesa ba katia nzungu wana bon na yebi motema ya die te ozomona die aza mwana na yebi motema na ye te soki yayebi akozwa nzungu tata na ye azwiti alors bandeko bakotala biso bangi bayeba lelo champion akei olaki lisungi ya famille alaki moko ya monene baoba ya famille akei biso tokoloba nini papa biso nde moto otikali na pasi na motema biso mpenza totikali na pasi ndenge ngolo monene akei ndenge wana donc toza mpenza na pasi monene na kati na motema na biso toza mpenza na pasi monene na kati na motema na biso ndenge yaya na biso biso tokanisaki lokola akendaki na Maroc aozonga po akendaka azongaka kasi lokola toye komona akei mbala oyo atikali kuna donc ezopesa biso pasi na motema toza na susi mingi na motema na biso mitema na biso mpenza libota na biso mpenza donc tozoyeba te soki tokosala ndenge po ndenge ya na biso atiki biso mais assistance ya bandeko mpe ezali ya bakonzi ya mboka eza kozala na bino koassiste bino bon akonzi ya mboka nga namonaki kaka nga mpe nazalaka te nayoki kaka baleki bayebisi ngai gouverneur ayaki awa
aye kopesa biloko ministre aye kopesa biloko ya kolia awa nabi kaka nzambe kaka merci nabayika ndenge voilà tokomi na suka mama nini koyi koloba surtout plus na bandeko babaki champion dingwe oyo bazali baningani ya lisano bao bazali bakatia lokola ye lelo baza na makambo ya koloba pembeni mpe ya bakonzi lisusu nayebi te soki okoki kobakisa nini baningani ya mosala po ebele baza libanda ya mboka ebele baa mosika ebele baza na biso awa te s'il faut kolosola na bango koyebisa bango nini yanga nayebisi baninga ya champion baninga na ye oyo babandaki kosala na ye bitumba en tout cas botika champion te bolela ye ntina suka ti lere bakokende kobimisa corps na ye ti lere bakoya na ye en tout cas botika champion te bolela ye ntina suka matanga ekende nango bien matanga ezokende bien bakatiere mpe bazoyaka awa kosala baceremonie na bango ndenge babandaki kobunda na edingwe bakosala ceremonie. Merci beaucoup tata mwasi totiki yo nayebi solika mosusu ya koloba ezali te nayebi te oleki soki aza nango na mwana ntuka na biso mwana ntuka tolobisa mpe mwana ntuka mwa moke tata mwasi aza na biso awa tata mwasi ningi ose présenter d'abord komo eza nani oza nani na kati ya famille edingwe bien que tata mwasi ayesi biso. Bonjour, ngai kombo na ngai Valentine. Ngai mwana suka bedingwe. Mwana suka bedingwe. Alors matanga ezo déroulé ndenge nini awa? Bon, matanga eza nango kimia, toza penza kimia. Voilà. Alors bandeko botala biso lelo discussion za mo makasi par rapport à pouvoir au champion edingwe za nango ebele balobi ezali po tungisaki baninga na ye na mambo ya kati nda azwa pouvoir wana misusu balobi ezali ya famille ezali koko ezali papa nda apesaki pouvoir wana tingi tozwa vérité wana epa na bino moko famille c'est vrai ki se utaki epa bandeko oyo edingwe abundisaki na kati ntango asali makambo esengaki asala aye kokóma na pouvoir aza nango lelo to ndenge nini na biso. Bon, c'est l'explication oyo mama apesaki mponga nanga mwana suka nabotama na nsima nde mama apesaka alobaki ke pouvoir wana azwaki epai ya koko oyo aboti bakoko azwaki pouvoir wana kuna eza neti ya famille azwaki pouvoir wana mpa koko aboti bakoko eza neti ya famille yango wana aye kodevelope aye moko asangisi na makambo ntango eza kovolue na mokili akeko to asimbi yango wana na oyo ya bakoko yango wana mpe asangisi nyonso. Edérangea bino te na famille moto bakisi boye bato bakobanga quartier Congo mobimba edérangea bino te bozala na moto ndenge wana na famille? Bon, ye azalaki ne malamu mpona biso bando osala mabe te bando opesa biso kutu baconseil ke atanga na osala makambo nanga mpona balichi mpona koluka mbongo boluka baproblème te bosala mabe te antuka fo bozala kimia ndoko yando oyebisa biso yango wana bobanda kodéranger bato mosusu te kotumola bato te mpo boyebiki bona champion na famille ye moko kuta ando opesa biso na conseil tozalaka kimia so ozwi likambo no ya koya te mwa ke mutu atumbola yo nsima ye koya mais soki mpona ke yo ke tumbola mutu ando olinga bonta antuka ando opesa biso makasi vie ando opesa biso conseil makasi yango wana. lelo bakowelela nzungu oyo champion atiki na temple na ye nayebi te selon vous temple wana bapesa nani? Bon, makambo ya temple nga na koyeba te mpo vie edi bon abongwanaki na ye na bitando bandoki elobaki ngai ndenge nzambe natiki biloko akendaka ti nkamba kendaki kotika biloko na ye na eglize ya tata Simoki Mbangu kuna na nkamba mais fois andokende mpe nkamba andosambela nga so naketali na ndako na ye nandomona kaka donc biloko nyonso atia ezala nini ya couleur kaka eglize ya kibangiste même barideau même bacouleur bama mpe kutu même bafoto ya tata Simoki Mbangu na ndako na ye
ngana ndo ketala ya na mona kaka basi nyonso ataki vert blanc mais après cela tu as comme une cérémonie pour na champion Edingo le petit tout le monde qui va continuer ça makolo ba liesuki ya mutu koto ba liesuki ezaki juste après convection na bataki mbangu besiko tolo ba nini atika ki me cérémonie salema yona bon ngana ko e baté ngana mbika ya bane ko sambela mwana ye pa koma kacher bon makamne ba ngenda ko simba nesi ngata tata mwasi na yebiki na yebiteke ko kota samba kolo na samba kolo wana nde ezalaki yena tata na eta msusu ayebiki mwana alanda kama kila ya kati nebiso ndenga na yebeli yango wana dans ce inzungu lelo au préféré ba pesa diète ou pesa mutu mususu bon il y a dans les cercles de la famille voilà moi na direct ya Edingo mais na famille ba ndeko mususu pe bazali et ba pesa kaka diète ou ndenge bon ba força mutu likambute moni ka koki na aza na makoki ke bangona simba nga banzungu ye mo akoki kozaba ko oblige mutu te na famille moni ka bika kokana ya nzungu eza mabete pour nga bi fia bande ko samila ko te déjà la kimbangiste to sabe na famille to sabe to sambela eloko ba force raté so moni ke moni ka koki na na za biloko ya noko na za biloko papa akoyoka na entre bon na bango moko azwi ya likamba wela te. OK. Et vos famille chrétienne tolo. Yo pour sambela. Ma sambela. Alors, est-ce que vous avez signe na makambo ya Edingo aloba champion Edingo bandeko ko sebiso ezana ba pasteur basino bakise pa na ye balekanzela ne vous avez signe na mambo ndenga ndolo bake batu bandoli so bakise pa na ye ba pasteur ba oza ba gba pa na eza solo eza solo eza lutate eza solo yo mona na mona te bon mukolo sa bili kamseke eza ka réel ko za faute eza ka ya bien pas ko ko sa te ale ka la TV abando ko c'est la ba pasteur vous voulez beti jour papa Edingo kufi champion pour le bagango mbule ke beta bakake ke beta e beti pe bino batata mwasi bozolo banina likambo bon eloko nyonso esalamaka ezalaka mokano mutamokili te ezalaka mokano ya Nzambe mbula ndenge ebete toloba teke po Edingo kufi ya mbule ebeti ezalaka mokano ya Nzambe po mokili eza ya biso te eza ya Nzambe. Mais le yango mbule ke beta na bakake beti mngolo pe Edingo ya mbule bakake beti bon makasi na biso eza Nzambe en tout cas Nzambe moko ayebi Nzambe moko ayebi na mbule beta ki Nzambe moko ayebi iloba oyo zo garder pour la champion Edingo soko tali avant sa mort iloba ni daki comme annonce déjà que normalement ti na ozo suna binote iloba ni oyo champion tikeli mno mutu ya makasi bon ngana keza na ndaku na ye na loba suka en tout cas sona kena ndaku na ye abano yo kanga mi ponga na mwana suka ata za kanda mi ata za na kanda so kanga na ke akiti loba suka ndo baka ke to sambela si to za kana kinya loba suka ga yango lelo atiki biso jubilé sali ke esali maté parce que champion Edingo atiki biso liloba na ba konza mboka et surtout par rapport à mort na ina ba fan et puis na ba kachani surtout ba tala sur senet bon elo na loba boye ndenge jibeli ngo sala esalami te Nzambe abengi ye yango noyebisa bakonza mboka batika biso te atiki mwana atiki biso famille en tout cas batika biso te na likambo ngo sala ya jibile basoutenir biso kaka po biso pe tozala na kimia tobungisi baoba munene en tout cas pe basoutenir biso bakonza mboka bayoka mawa batala misala kati batala misala fi edia salaka bana 1972 kino na mokona lelo en tout cas bameka kosunga balanda na badati wana na 72 abandaki makambo na ye ya bitumba ti lelo tokomi na 2025 Nzambe azwi molimo na ye en tout cas penza mbongo wana jibile biso bafami tozali bakonza mboka atiki mpe bana botika biso te toza na tata te toza na mama te eloko na linga na lobeni bakonza botika biso te en tout cas bosunga biso. Voilà. Merci tata mwasi toza alinga loba mbote papa bandeko batala ozana nipa ya champion Edingo naza mwana
Papa qui a maman. Ah, ok, ça c'est bien. Alors, Nadikambo et Nzungu et Zolobama, Nzungu. N'habitez pour Nayo Nzungu, il faut passer à la monde. Nzungu, on a papa Zara, exemple, on a des musulmans. Et des atana no ayatana so Nzungu wana mona makambu naye. Mais bakati msuba bango ndifo bazango parce que bango babanda musala liboso ya Dieu. Wana eza biso ya famille Nzungu wana. Eza bango te. Eza ya famille bakoko batika bapesa papa. Eza ya famille toko ata ba endeni wako zo Nzungu wana bakati so na bango na mona vidi. Wako state mazuka ka Nzungu wa papa azo Nzungu wa papa amona oya. Amona papa kufi makufi tozana papa. Amona oui. Nani na kufi. Papa kufi akufi même non mona kufi biso pa biso akufi tazali. Azana biso ya solo. OK. Ana biso. Oza chrétien to bosambela. Ina sambela na ngai. Nasema kimbangiste. Mais tout qui a qui va bengala qui va de quoi kimbangu le jour papa kufa que c'est vrai ça? Te ba bengani mututé. Wa ba lokuta mabeza polémique papa star. On a polémique ya batu ba olobaka o bazo lobaka ya ba polémique ya mokili. To ko bengala bango poani. Papa komeda ya makamune na ya makasta ba kimbangiste. Que china ba kamba ko voyager comme ko zape population ba kamnezo ya ba ketini makamba. To bengala bango pona ni. Certaines personnes disent que champion atika jamais ba pouvoir na ye na kimbangu azala nango akufi nango. Papa ninga zana na kolobani. Papa kotika pouvoir na kimbangu te. Nande. Comment on a témoigné alors? A témoigner mais bomona bimisa ba kiss. Abimisa ba Nzungu apesi. Apesa te aluba. A témoigner oza motema na me biloko. Abimisa te to mona ka bazu biloko batumbi, bazu biloko basali boye, biloko ebimate. Yana akenda ko sera repartir sa vie na ye. Mais biloko ezali. Biloko batumba te biloko ezali. Pona eza coutume bakoko. Mutu musa ko to akisa na tata die ndenga so azwi Nzungu na ke babike mutafamia sima ngape na drozo. Oui. Yo ndimo zo kisipe, oza kachezite, oza. Tena ozo place makamu na ngai. Nidimo mino ko sana. Oh. Makambo ezebele papa. Makambo ebele eza biso ya famille. Mutu moko te o kachaka braza, o kachaka poto, o kachaka nini. Soki ba ozo tia ideke na Nzungu wana mitali bango. Nzungu wana eza eje. Leo so eje atiki yango ba misu bazana sima basali ni ba ozwa. Mutu musoko ya teke babaya. O pa so tia tembeke akende ko papa na Maroc kuna. Po ke ko so bakaba ko mona oya bango. Misu ba Hollande benati Maroc. Basunga balanda bako mona oya bango nga mwana edina zolo bako mona oya bango. Eza maseki te liwa papa. Eza maseki te baba osu amuna maseki mais belé ba Hollande papa. Oya cha mutu makasi. Pourquoi le vivons? Oui, pour tozo belé ba Hollande pour belé baza pour ça bazwani na papa. Baba ebite ke biloko na biso ya famille. Eza bakoko batika, eza ngando biso bato amai. Baba ko simba ngando na mokila. Bako simba ngando te mona ngando ya jaza ngando wazo ngaza pouvoir ya die mitali wazo ngaza pouvoir ya die bakache tu bazolanda nga bazo bazana poto bazo mona nga na olo banga fani dingo na zoloba wazo tia motema na Nzungu papa akomona oya ye tolo ba champion kufina ba kisi na Nzungu o biloko ezali biloko papa ezali to na temple biso na ndako biloko ezali temple ejokota na kota te metokota yango te mtakota yango kayena mwasi na ena eji isili mtu musa kokota yango azate donc on a sima ndako na chambre eza bana kata ndako eva na kata ndako chambre moko eza unique ma biloko eza na kati non okengela ta tena mwana mama afongoli rideau azobongisa ndako pa soko na pa za bato balobaka eza okokosa oza l'esprit okokota la ngote oui bato babikeko lokwa nga bazali lokwa oyo bazali baliaka mpe basalaka tu nyonso eza na moto akofongola o mwana kasi edingo akache onani te apasaka ya je biloko eza ebele baseke biloko eza ebele banzungu ya temple
Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Les blocs sont belés. Banzungu ba biloko ebele ba seke ba nini tu ba sepa biloko vraiment oyo to koluka ozola kati no ba opesa oyi bende wata biso ba bi mais moi mwasi oyo Albert chrétien mais koko mamuzo bimisawa quelque part ozo bangisa bango bokoko pesa na mwa makasi. Oui, et toi elle est famille. Oui, toi les blocs en famille famille. Et famille pour faire ba koko na biso. Est-ce que ba rapper faire les alliés fait les alliés? Oui, to yebi. Foso yo kufi na biloko wana okende wapi? Ah, wana nzambe moko yebi, eso na kelu fele ka normal, po dana kufi na. So pe na kena nga lola, ezaka yimo mta yebi. Ma yebi to boite yebi loka kutima bokoko ba famille ba papa na nga. E uta source. E uta musika ba kacha ovela obeta ozo cha tembe. Aza posa zo pouvoir mitali, pouvoir eza aide. Et mutu musute eza yaidi yaidi akufi na mafisi na ko biloko eza temple ya biso ezali akenda kimbango akenda kosa akenda ko makolela makambu na ye mais bon mona te bon balakisa na télé non papa balakisa so mona ba bibisi ba bikeko ba biloko ba nzungu ba otumbango mona ngote tata mo to ba cérémonie o esalemaki ya kokota die dingo na sia makolo kolia suki baliani suki ezaki pouvoir mobimba ngwana te o champion pesa ki mwana o beza kinano amekaki nanu ko pesa mo traite bon na linga otuna nga mutuna wala mama na cérémonie makasi mama na pouvoir makasi o ya sala wana ninga kotsa ka bibisa lesu mama na pouvoir ya je kota bomba mi ya soma makasi ya mama na pouvoir ba jete mutu amona ka ba vanti mais za mama na pouvoir cérémonie makasi sala mana ya die kande mu papa zalaki ne pe ya jaza ah bon pouvoir wana nyoso yango wana yango yaza nyoso to moni ya papa ndo sala yango pe ya jaza alaka ki biso ngule ke beta mukolo okufa ngule beti mukolo die dinga ko ngule beti lisusu tolo ba makambango eza pe na ndenge ya assurance ya bakisi na ye ayeba ike jour na okufa ngule ke beta po ba sirène ba bimaki na temple makambelo ba mebele bon nako bandeni biso mokano nzambe mo eyebi ndenge makambo esama ye mopa lobaki yango mvule kobeta makambo te kosama po mvule beta bakata fort etombwama mpepg te tozama 3 jours tozama à l'aise te mvula ka ndenge mo alobaki yo mpe ndenge ekokisamaki mais bato misusu aoloba vie aza lokuta vie akufi te yeba moto na ye baoluka makambo ya basacrifice makambo bakouverner boye akufi te vie akufaka lamukaka na ye makambo ebelebele ezolobama taka ya za star polémique eyosalama
eza bongo ye mo moto alobaka mvula ekobetama kobele mais papa biso biso aza monstre ye mpe akufaka bakoti mpe na mort 5 jours 6 jours mwa alamuki na ye akufa mpe bakufi bato basemba ntango mpe alamuki na ye oyo sikoyo tomona tomoni esika batie papa ya biso na morki te tomoni esika te papa so ndenge akufi baokotisa ye na corbillard tomoni ta image moko tozomona te neti nga naondima te mpe naondima te mpo namoni te naondima kaka te fo nandima namona papa nanga na serke wana ndimiki ya papa nanga se nini po papa ta bamona bakoki bakoti na serke ye wana osala nini alamuki bakoti na serke se nini alamuki siko nga siko naondima na nga te naondima le jour namona papa nanga na serke na ndimiki ya vedi ase nini akufi liloba na bafane na bandeko nyonso balingaki champion dingwe na bakonza mboka baotala biso seneti momo ebozala nini napesi bakonza mboka naosenga kaka maokita likolo na ngai batika ngai te basunga ngai te yachilingo bilatika ngai te atika biso po papa atiki biso nani nakoma na Daniel no papa Daniel asunga biso atika biso bana vedi te taka papa bakarrière asali na catch makambo asali ta mona ta champion ma chiko sala ngona mokili te bakatche to makambo ba papa asali nana mona bakatche mo te batiko sala papa mutu munene to la papa na kimia ba batika ba bosa un peu biso te po eza bo mo ba bosa ni biso bana vie dili to tika ka bonga na kombo to tika ka na kombo le gouvernement asunga biso atika biso te na bafando baotala ngai oyo baza na Braza oyo baza na Angola oyo baza partout oyo baza baya tolela papa star munene papa apesi fier na mboka oyo partout papa apesi fier mutu tu bana mikie tu bazolela vie di bana to mikie nyonso tu oyo ape wa monde entier tu passe avait dit passe na motema batika biso te. Merci beaucoup ma soeur. Voilà, nous sommes déjà avec les champions Vipère au Nyoka Nguma bakome belé babenga gaé azali mona edingwe oyo a format azali pe neve oyo lelo ba perdre moko na bango ya mutuya champion edingwa tigibiso comme vous le savez très bien et sali passe makasi ben to solana yeto ba fait nini ezolega o à faire nzungu o à faire goa à faire toye bango lelo avec champion Vipère. Champion bonus santé nayo, mes condoléances. Oui, merci beaucoup. Voilà. Bandeko tala biso bangi baye banano histoire ya Vipère. Pour que comme lelo Vipère champion au bunda ba kombe belé aux catcher mnini na mboka Congo. Biso longo ya ndenge nini? Pemi la champion edingo. Bon, Vipère azalina no mona kase edingo ya botemi na famille ya edingo ezali ke mona kase ya marche longue, deuxième marche courte. Mwana kase dingwe via salim abandi makambu Vipère abotami na libota wana Vipère pa koli lokole za makambu pouvoir ya famille ekote pe Vipère na kati ya masolo yango moni Vipère lelo évolué bimi 2 fois champion de Mwamba mutu moko poussente na beti bango mabe na 2 saisons yango moti lelo na zana ceinture 2 fois champion. On sait que pouvoir au champion dingwa zaki nango et utaki na famille les alliés na ba recherche na yemoko champion dingwa sali parce que zolo ba maman belé tous en papa les qui te solo na ye te juste sous tata moi si te solo vraiment la famille ba affirmer biso mais tout affirmation pas na tout ba pouvoir wana zali ya ba koko na bino tous alliés na ba recherche dingo ye monde akoma na pouvoir surtout akoma kina bon pouvoir non d'abord avant ça la recherche ou tarana na gata libota après yo moko siko kwa évoluer oyo na moni zengi na ba mais pouvoir et dingo za bizozo de ces gars bizozo mais batu oyo basolo bakisa bizozo mais basope baleka edingo eti pourquoi pas bango pe basope baleka edingo ce que c'est ya kozwazwa c'est que ça lia kutimo kakoso babwake le poids nde moni edingo ya kendele bizozo pouvoir ya famille recherche za nango biso to sa ba recherche mais ebandana mokakoso na libota na yo
babwakela yo putulu batya pembe nde moni batindi koke liboso bakoloba ke oyo akende koluka na nzela masonge euta na kati ya libota na ye libota na ye nde moto esala ye mpo azala lelo eza edingwe eza makambo euta na kati ya famille. Ça c'est bien. Alors tu as vu Kacher nyonso cérémonie salemaka soka utilité akoma Kacher na habité ya champion vipère ezaki nini parce que die dingo ese biso yeba mais c'est qui est makila soso ye moko champion ese biso ke alala 7 jours na cimetière bande ko ba Vasco ba Kacher belé ba mela ba makila soso mezaka soso te ezalaka bato. C'est vrai ça na oyo lo ba mara Kacher nyonso il faut mela makila. Bon, eza cérémonie il faut ba Kacher ba sala la cérémonie. Mais na ko dévoiler on a secret na TVT. Nous avons une cérémonie à science, une mystique. Si vous avez un secret, na TV boy. Plutôt papa moko boy moi na nga ko makacher. Ayoka dali sole betem na TV. Est-ce que nga moi na makacher? Abo boy za makambo secret moko makambo ya 4 babeta ngo na TVT. Champion vipet ngo sunga biso na kolongana na kepi. Alongola pe moi rai sunga biso bato ba mono pe na moi bien po. Pardon, mon coiffure, tu as mon coiffure boye et zong si biso moi champion ding. Mais coiffure yo champion vipé. Hollandi kaka ya noko parce que ça ya makila ou bien il a une recommandation il fallait la peka bo. C'est idéologie, c'est dingo mtabanda histoire le comme mokili mbako katango. Idéologie historique la histoire va changer raté. Yango kaka ce système. Yango c'est identité. Yango wana. Donc il est directement pour ton temps muké aussi biso temps eza mo muké awa li solo ya nzungu yesa biso lelo bato bele bako wole na nzungu toki ba misusu kutu babi ba okenda ti Maroc bako kota na morgue pa champion azali bazo pouvoir wana partir kuna bo bakita na ngoboy na ebité li solo ya nzungu eza nini lelo bakache bako wole na nzungu bande comme ça bango banani bazowela nzungu il faut bien préciser na ina tanga bakomoti me baza ebele balubi bakoya kozwa pouvoir wana die dingo aza mwana muke abandi kati na sima pouvoir wana faut tikala pa na bango parce que bango nde babanda musala liboso parce que angulu malobi yango alobi atikeli et die dingo nzungu mais yende a remplacer valable dingo remplacer valable dingo zai est-ce que ce mon pouvoir ya bangala l'équipe ya batabandundu c'est que ceux qui ont muta bandundu pouvoir ya bokoko na bino ketikala bokoko na faut tuna bango bino boza ekolo nini bino bozo wela makambo ya dingo boza ekolo nini hein faut tuna nanu bango batu wana lobana boza ekolo nini po wela makambo ya batu et to sa ota po to sa oyo eza kati ya famille poza makila hein poza punguti pungwela ndaka makambo oyo ya famille soki eza ndeko ya famille ekesala action moko te on a faux débat balala hein bakeno luka na ba famille na bango pe batika famille dingwe bo luka na ba famille na pourquoi bino bokotaka na famille na bango bazaka na makambu te OK hein bo tuna na ba famille na bino bo uta bozaka na ba makambu te kaka ya famille dingwe bino se bo tsomi seke to sabino te OK oui et to sabino te ata batikela mo boza na action ke sala te yeke sala kana na famille ya edingwe na mona edingwe na mona kasi edingwe ne pouvoir ne ko sala na batutu bazowela na zéro ba okosa bino na TV loko te banda loti lobby pouvoir eza awa hein eza bango te bazonga na bamboka na mbaka ezo bamboka na bango botu na bango pena bino na mboka na mboka na pouvoir te pourquoi bolanda pouvoir ya bato tuna bango ze colonie ne dingo ze colonie pour zo pouvoir na ye OK to ba pouvoir etikala ya bino ba neve na die dingo oui eza fo ya famille bo wole la pete bitumba pete te eza ma famille loka famille ba wela kata eza soki yo neti le faire ça te atiki makambo ba op batikela fe makambo bazalaka eza génération de génération loka pouvoir ba wela ngo te mais bo partager ngo est-ce que partage ngo ils appellent go ni partage za ndenge moko donc dingo azu die dingo azu ndam yo bo ngabe apesinga par na nga na mwana kasi masala biso ya ba lox c'est pas une mwana biso ba lox nan neve mususu pe ala neve te neve zaka ngamoko oya makambo wana za neve te baka bakacha ko bana bakota na kati basala ba base na bango bayoka bango me basala loko te bato wana so ba oloba so tuni yo pe dingo za nani onga kache onga na zalaki ne dingo onga soki fulani to pakala mais na kati ya famille dingo basala loko te pouvoir kotika na kati ya famille mwana na ye na bandeko ya dingwe na neve ne nde ba na kati ya makambo wana 1.1 train
yo moto azoloba pouvoir etika mpona na kobeliso liboma continue kaka o ngai oyeba pouvoir ole na koinvoke pla okozala kozwa liboma kosaka na pouvoir bokoka bato te yo ze koloni posenga pouvoir bato ozala nango ata bapesa okosala nango biloko te tika bilobaloba bla tika voilà vipere bofungola temple wana mpona kozwa pouvoir yango bokosala cérémonie nini en fait bokoleka na cercueil devant corps ya edi mpo bozwa yango nazo comprendre te ntango bokoloba pouvoir onzungu pouvoir eza makambo ya spiritualité eza makambo te ya koleka na bacérémonie te edingo aza motu oyo baprésident ya république ile bavandi baotala makambo kebembe edingo eza noki eleka osala cérémonie nana opermettre oyo kesala biloko wana aza te okosala wana mambo eza makambo ya spiritualité tokosala na ndenge ya spiritualité na ndenge ya famille oyo bato bakokanisa lokwake na koleka liboso ya cercueil na komata ebembe oyo président bazali batie drapeau bakonza mboka batie drapeau yo osala buzoba. Mais tout le monde a caché sur la coupe et ça les marabouts. Niveau est différent, papa. Bah niveau on est à niveau edingwete. Edingwa est à niveau likolo, zo edingwa kwa caché assez. Tande ba le edingwa zo edingwa kwa ndeni. Bune ba le caché wana libosanda ko. Te, ezama kamba de ya l'état. Ba je wana kutu wana bato okanisa po basala ba bes ba mona bango. Bo koma ku pembeni te. Makamwa ezama kamba spiritualité, famille kovanda. Sali ba cérémonie ba bendi biloko o bango ba okanisa na kengana kozala ba kobimisa biloko na kati tota mukona sonda na kobimisa biloko na kati le temple fungama te temple ezate makamuni temple eza pouvoir déjà za kana sang zelo ka pouvoir ya famille ba ko invoquer zongiti faut que funga cercueil non biso ba funga cercueil bon kosa voilà vipère lelo li sur le betama champion dingo abongola motema comme après juste convection na ye na kimbangu tout le monde a sali cérémonie moko ya makasi na die dingwe wa kotsaki na sama kolo ali suki pa ali suki cérémonie wana lobisi mo batu mo belé abimisi bikeko abando betango ba kombo lobi mais tout le ba intronisation yango na déjà salaki na die dingwe jour wana nda pesa ke pouvoir na ye oui fait déjà que na église kimbangiste Kimangiste dani kendaki wana atikaka biloko nyonso tu yango apesaka die par na ye po ayebaki déjà kende na kena Kimangiste na osali su makambo ya kisi te apesaki die par na ye ndo mona cérémonie aleka esuki akoti na samakolo par na ye apesaki yango wana bato bazoyeba te bazobule kaka lokola neti kaka bakofungola cercueil bazona cercueil kozwa nini eloko eza na kati wana ezaka nzoto apamba ya moto ezali na kati esprit makambo nyonso déjà eza ya koinvoke déjà eke na place oyo yango ekosengeli ekende eza bokoko kolanda bilobaloba bato te ngai fulani pakala nazalaki soki nani lukuta luvunu bozonga na bavillage na bino bokende kozwa bokoko na bino botika makambo ya famille dingo boyisaki biso ya edi akufi te boyisi biso akufi te malobango eza makomplike oui ya edi akufi mais akufi te puisque mokitani na ye azali mwana na ye yango tozolobaki akufi te po mwana na azali azorepresente edingwe mbala moko na makambo nyonso biloko mosusu edingwe asalaki te bokomona mwana kosala yango wana eza makambo moko acoustique quoi tosolo makambo ya famille oyo edingwe abombaki yango bokomona mwana kosala po edingwe asalaki ndambo mingi etikali ndabisaki mwana kosala eza koya jésuite abaki oyo akoya na nsima nanga kosala koleka ngai ndenge mpe edingwe atiki makambo mwana mpe kosala koleka oyo asalaki. Mais oyisi biso akendaki kimbangu kotika biloko na ye mais aye kosala susu cérémonie na die dingo ndenge nini likambo wana ezo compliqué bato kimbangu akendaki kotika biloko te akendaki nde église est ce que omonaki biloko akendaki kotika na kimbangiste balakisaki yo balakisaki eloko est ce que omona déjà eloko boye dingo eketika ngo na nkamba alobaki natiki makambo azongisi pouvoir ya famille ezongi na famille bon mwana lokola nga natiki makambo zwa part na yo yango banda makambo mais baloba tike dingo akende est ce que kode ya famille bakenda kotika yango na église kode batika yango te ezongaka mpo eza pouvoir ya famille ata oketika yango wapi yebake kozonga mpo motu mosusu fazwa kode ya wana eza kode ya moto akosimba yango ta mpa moto ya famille moto akosa bino te aleka alobaki o akendaki kolokota biloko moko boye quelque part akotaki barecherche ekosalama mpo motu adéveloppe mo mayele mais il faut banda na base base nde moto osalaka moto po azala na kimbangu atiki ne pouvoir moko te atiki nzungu moko te atiki kisi moko na kimbangu yakendaki kaka ndenge moto akendaka boye
na siki nyonso tokotika nyonso seke déjà tikaki yango nyonso na niveau ya kodi yake na kosimba lisusu eloko moko te bino bana bazokontinue makambo bokontinue makambo menga na kosimba lisusu te na koti église na bandi nanga kosambela 1.3 ndenge nini ya kosala cérémonie après wana ya kosala parce cérémonie soki asalaki mpo alibere babiloko nyonso azalaki nango ti yango esengaki nasala cérémonie atikela mwana makambo nga déjà nakoti nanga kota ya église minaisa biso vipe pouvoir nini champion dingo azalaki nango parce que ande zezo souvent na bémission soki bobundi na ye asengi yo combat retour plutôt obeti ye na aller retour soki asengi yo c'est que il faut okufa tout le monde esama na bakatia ebele batika biso pouvoir to pe assurance nini azalaki nango ya makambo wana nyonso to banda koyebisa biso azalaki na assurance mpo azalaki na assurance ya bokoko na ye yango wana mona azalaki na assurance ya makambo akokoya biso na limero moko ya petepete biso amimisaki mwa adivexe na lere abeti ye akozonga bi namimisaki adivexe me adivexe bamimisaka ye te fo nazonga pene na nzungu na sentir sikoki makambo yango pene ebandi nayela ye siko deuxième tour ndomo deuxième tour soki ayeli yo aokoka te fo kende loba kutoboya na yo mais soki ndimi tomona bato balia michopo bakufa misu bazonga te ya ye moko pena lia bango moni mpe azongisi yo te okei po aye na kanda yango biloko oyo kosala maturo mwana kosala mpe kozala ya kanda koleka oyo kuti ye moko mpe asalaki peut-être babi champion akitisi bamito ya bato ebele na se surtout pisi bakacher na bakomba ebele balisa mpo bakei mais oyebi te ke kati ndenge tobundaka boye ezalaka komekana yo na makambo na outi nango na famille na bino nga mpe na makambo na nga euti na famille na nga tomekani sikoyo oyo eleki makasi elongi moninga soki eleki makasi tokoyi soki mpe basacrifice na yo ezalaki ebele te par rapport na nga na resir yo ya makambo moko boye esaka basacrifice te yebi te nde tobunda bo tosaka basacrifice tosaka basacrifice ya makasi sacrifice humaine Allô ma fille, oui, naza na Sainte-Thérèse, mais na muza kumona agence yango te. Petit. Excuse. Naza kuluka jibe service. Naza ngwa 0 mètre si na station yango na kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa, biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, été. Merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo, agence ya solo oyo nga na confirmé, eza bongo JB service. Alors, ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu. Pona kubenga JB service, ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na JB service eloko eza awa. Eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Abo na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sankete agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku betaka bango. Frappe finale, frappe na retour. Ah, tu vois c'est ça boy champion vipère. Sacrifice ya batu pena. Bongo moni ko mataka tchère za blague. Bato baliaka yo moni bato ebele na famille na balinga ate ke mwana akoma katia
soki basengi yo moto okopesa nani opesa nani yango biso basacrifice tosaka tozwi mbongo tosali baseremoni tobwaki na nzela bato balokota mbongo tosomba baesprit ya bato wana na famille boliaka te bolia nde bato famille mpe kolia te bozo na famille ke engo refese ke ezoliaka na famille fo luka libanda te yo moko so opesi te nde balobi mbongo koriske mpo olekia yango fo kotosa ya makambo ya kisi te na niveau ya sacrifice edingo eseke toloba edingo aza likolo kompaka edingo na bakatier ya mike mike oyo te baposer ya république balanda edingo babete edingo maboko yonsi katier niki lelo oyo azobaki lelo président kolanda betele maboko aza te edingo basala cérémonie ya 24 commune série wana bakunda bamitu ya bataba eza baséance basala te mpona kokanga mboka mobimba eza blage te bato eza bataba te ezaka nde bato oyo komona yango bongo mais sikonga na biso eza bantaba bataba wana siko moto ya bandenge na kokalifie na ndenge na ye mosa komona yango motu mosa komona yango soki ndenge nini yoka ayebelaki bakundaka bantaba mais siko beseki biso jour aveye mortuaire bokosekisa edingwe yo bozala ye wana champion vipere pour 5 minutes na champion bijou so botelemisi 5 minutes kaka apesi bato mbote et puis voilà azongini lisusu c'est vrai ça mamona boye biloko wana ekosalama te puisque gouvernement to l'état congolais akolinga bozoba wana te puisque liboso bakonzi baza wana boki banda kosala bacérémonie moko boye mokonzi ya mboka chef de l'état tala bino biloko bosa aolinga ngo te sokola moseka sefa tokeka na Maroc kaka tokela moseka akuna mbaa moko te tokoyola moseka apesa bakonzi ya mboka bazali bosiko soki alamuki te kasi soki alamuki te kasi bakobeta biso mabanga okanga ndenge na population ebele baza na stade wana ozo bakolamusa edinga kolamuka batika eza na kaka babese babese champion vipere mais sikoyo tokokende na baréalisation edingo asala par rapport ya catch a gagné combien de combats sur moi idée ezali et puis banani a perdu devant banani oyo eza comme bakatch edingo abandi kati 1972 na oyo na botami te parce que bakomba oyo déjà banda kogagné avant nga na botama na ye biango te mais ça histoire noko abetela mwana na ye histoire kuta kobeta te mpo towana kati ya histoire biso mo towana kati ya nimero koyeba te mpo bakombeleka ebele fo koke na rtnc kotala nano bavideo ya kala se wana ezalaka ya bacasete wana fo kotala na rtnc mpo oyeba mais eleki ebele okoka kokonte te aperda mpe ebele mais aganye ebele akenda mpe nil ebele est-ce que oyebaka ndeko Vasco Zombi Vasco oyo ya cango akomani kosambela te Vasco soki simbi akomani kosambela nayebi azosenga permission aya koteya bino le jour ya matanga ya champion edingo est ce que bopermete ye bongo koteya moto baboyaka bato bakendaka église te boyebi soki okomi na kisi nde okota so église te ndoki kuta azokota église obongo yo moto okota église te pona eloko nde kopesa église bapesako ekila moko so bapesa ekila na seke fo ekila mabe oyo mutu nanu soki ozwi nanu mateya na ndako na bino te fo zona école soki ozwi na école te fo zona église soki oyo koboya ndeni kokende église nakotaka église nasambeli ongo mpe mona azopema oyo eza ya nani ya nzambe ti nzambe alingaki mabe na malamu ezala mpo bato bareconnaître pouvoir na ye po soki atiaki kaka malamu bato baka comprendre pouvoir ya nzambe te po oyo nyonso esalamaka na ndenge ya mystique eza pouvoir ya nzambe moto apesa soki nzambe alobaki ezala te ingo azala te ndenge ezoresiste seke nzambe moto alingaki ezala mpo bato bacomprendre pouvoir na ye bacomprendre mais koyamba yezu wana est ce que oyebaka mpe ke lifelo ezali lelo soki tokufi na mabe tokokende lifelo te lifelo eza te soki okufi okei lifelo ezalaka te moto soki akufi akei lifelo yango eza wapi lieu de tourment oyo bato bakenda osouffrir lifelo eza te ezaka soki moto okei na yo oke mais kolobaki soki oke na moto te soki okufi te moto kuta kokufa bazwi batumbi ye okoloba nini âme ndembe ezala importante ke lifelo eza nango te
soko kufa okei. Voilà. Au assistant na bitumba ya champion Edingo Nandeko Zombi Vasco face à Epsipsio Bundana champion a gagné combat moko. Bakenani limi balé 3e et 4e combat Edingo ya alingako komisa Ntaba akama be akanga place où sala bitumba wana soki zaki ndeko chaque zulu te mais lelo Vasco Ntaba lelo me Vasco peut-être atika biso ndenge champion Edingo salaka. Est-ce que les solo les aga solo ba kombana na zalaka te mwana cha commentaire ezate c'est que faut tout na Vasco aibiso kombana ndenge zalaka. Iloko yo zate na cha commentaire bwana. Zalaka te mwana cha commentaire na kombana ezate kono cha commentaire ceux qui na koloba boye ba bilile biminengo lobeza bongo na bimilo kuta. C'est que faut tout na Vasco yemoka soka koloba ya solo soka kokosa ça dépend de la yéga comme tu as bundanga dingo na tawana mais c'est un peu bilile zala faut tout est-ce que bilile zali ngone makam abinde ko chéri dala comme da filmanga ma image wa chéri zali yeba comme pasteur ba image ebunga zalu ka chéri ba misa ba image so ba image ça ba mona ba image bisolo ya ba katcher ba kufa na maindo mais zaka ndenge ni so moi idée zali. Bon, l'idée on a venu, c'est on a comme nos catchers et on a eu nos histoires on a dit. Histoire on a beaucoup bêté le bateau parce que c'est on a pas catcher. Ça sont pas 82 beaux. Ça les lotés. Nous ça gâté, nous on a bandé ta quantité soloté. On bêté histoire on a ça la gâté né. Il y a 83. Ah bon, jusqu'au 83. Na dimata solo kuto comme catcher té. Parce que nous bêté ngondé. Non na ko lo bapo na yo ka pas mutu. Faut tout na ba lourd bateau ba zalaka na tawana. De betelo histoire parce que baloba que champion nem de salaka accident ne salema on a tout ni bongo ngana sala kiti on neve ko yeba pe histoire c'est long wana na za kiti no yeba te ngana za kileloti mambo kala na ba vieux wana ne wa série wana bazaka na bonde ba ko beta histoire ya vie. Voilà champion Edingo tiki biso na biteli loba o peut-être solo la kina ye zaki ko annoncer mort na ye to liloba mo atiki la kiya mutuya champion vipe ko za ni lo bezaleka ke to za la bomoko to lingana yangwana po eloko leki bolingo zate po to simba na kana nzoto yo tsepa na mnonga na tsepa na biso to za ba diverser mais to za ba binyamiti mais to lingana to linga pe loko ngo to zo sala po to matsango kende liboso mais so to zo yina na biso mo likambo kende liboso ezate c'est que eloko leki bolingo ezate yo ko za katchenga za katsa to sangsa ba mitoki mais faut to lingana parce que les gens qui ont été en train de se faire, on a été en train de se faire, on a été en train de tout ici. On a gagné, mais tout ça, diverser, tout ça, bien aimé. Champion Edingo Kufi, akina kimia nyoso to ba bon. Kimia nyoso, bon monte que Edingo Kufi mbule betaki, c'est que Soukoli venait là que pe kimia, mbule zambula, c'est que beto monate après le plus c'est le beau temps. Kimia dia mbule betili sus c'est que makamunyo c'est ça pepele ya mabeza te microbe za te côté on a dingue nzeleza polele ça la marate yema beto sulu sur ba pasteur qui bana ko ya pana ye bana mboka ba médecin ba nani c'est vrai ça vous la solution on a te po yemo ka sali sus invité quoi to otana bilili ninga ndeko lo bandoko confirmer maloba na ngana tsa commentaire point po yemo ko ndeko lo so tena bilili au copain qui fait un nez au babo. Est-ce que vous faites ça?